mbote na bino ba internaute ya Congo Millennium toyebi ke boze belene bo mesani ka kolanda tete na osa mo chef tolingi bino toyebi ke boza vraiment bo luka po e baleo to e nani lelo mingi ga to bitola telo na système a Pentagon pona nini parce que toza na besoin to e bala vraie histoire ya Wenge Musika par Tatiana osa vraiment po Tatiana osa wasa la vraie journaliste née et grandie na ville d'Imbaboma ya on to temi na point d'Imbaboma a vie ezalaki créant de vraie histoire nani nde asala ke baninga bakoma ba o bazali nani nde azalaka fondateur ya Wenge nani nde parce que komaka o bamisusu baza koignore eza Didier Masela te bamisusu balobi ke ezalaka nde ofumu mpe ya sondame yasi atika biso me bayike balobi ezalaka ye te kasi ezalaka nani bayike mpe ntango oyaka tomona bamicro baladeur totalatala baémission mpe ya baconfrère na baconcert ebele basala na avenir oyo mais kolo d'Imbaboma ye oyo nayi nasala émission yango toluka toyeba nani nde asala Wenge yango euta likolo ekita to bavrai kombo nango bazali alors nayebisi bino kaka bana ekiri madone bozala pio tolanda ensemble na bino tosombi ya makanisi Wenge eza ya nani euta wapi ebotama ndenge nini epai ya bakolo nango toleko internaute ya Congo Millennium tobi que lelo vraiment to betali solo ya Wenge et pas ya mwana ya journaliste ya Wenge parce que biso nde batoza ba kolo Wenge yango tobi toki ko lekisa boyete po toki oki bama solo belé kombo ya Wenge euta wapi parce que ba yike na mikili baza ko se poser ba question yango toponi ya pasi au sango la première dame ya Bandalungwa yepe parmi ba oyo bachaka poa na masolo ya Wenge azalaka wana yango tobi to sola nae mbote na yo mbote mama ya pasi au sango lelo toza intéressé na yo poto solola koluka koyeba kombo wana ya Wenge euta wapi. Bon, à ma connaissance, je sais que combo ya Wenge c'est combo ya équipe de football ya loisir ya balabala d'Imbaboma. Je sais pas si vous avez Wenge. Baïke balobi logo la combo wana ya Wenge ezalaka combo moko boye Didier Masela nde ayaka nango c'est pourquoi lelo tozobenga e fondateur ya Wenge. Est-ce vrai? Non, pour la combo ezala yete. Peut-être Wenge ndeza ya ye mais combo ezali ya yete. Derrière Azuli Kanti ya osala Wenge na ye, enfin orchestre na ye. Nde aye kozwa combo ya équipe ya football ya balabala babi lokola balabala eza équipe pardon et puis balabala comme son orchestre tika to zwa combo moko wana eza lokola combo ya orchestre na biso mais eza vraiment combo nde ya équipe ya football ya loisir ya Dimbaboma c'est ça donc to lobake muto azwaka likanisi ya kosala musique na balabala o eza Didier Masela non musique ok musika ya kosala orchestre wana bapesi combo Wenge parce que musique ya kabandaka musique ça partout orchestre oh basale la kata balabala Dimbaboma de Didier azwa likanisi on fait ça comme équipe pardon ya football siko na bandeko bazotala biso bako yeba Jibe Mpiana Weranson bango pe bazali ba o bavanda na avenir Dimbaboma po bana poto ba misusu balobi non bango bavanda na Dimbaboma ti wana utu za bosamba te c'est connu de tout le monde Weranson na fana na balabala Dimbaboma Jibe Mpiana fana na balabala Dimbaboma wana yebani bako chango tembete bafanda na balabala Dimbaboma. Alors Aimé Bouanga peut y passer parmi bao pe bazalaka tango Wenge banaka mais Aimé pas à moi la Dimbaboma il pas à moi Dimbaboma Aimé Bouanga aza moi Dimbaboma abeta ipe na Wenge azalaki yango nde toyaki mingi poto sola la première dame bayiki bazotala yo lelo na Congo Millennium o pesa mbote Muteboso apesi mbote les champions du Congo l'incontournable l'inchangeable champion du Congo Magouche apesi mbote na pesi petit nanga libanais mpaka mbote na pesi petit nangai ya suka avant que nazalaki président ya fan club ya Wenge oso sango na pesi mbote bon na pesi baleki nanga nyuso ba osango so mbote na pesi ya koko oya kobeta suli solo kitoko ya Wenge na pesi mbote ya koko masanji na pesi epe mbote. Merci beaucoup. Na yo pe journaliste akombo sana hotel na cameraman na biso na pesi epe mbote. Merci beaucoup Sigo to bima lisusu encore une fois pour les baladeurs les lotos zo tambola to lukato e ba vraiment vraie histoire ya Wenge pour Tatiana on sent so na obeta lisolo Wenge pour ngape naza vraiment na Dimbaboma numéro 358 donc to peya palais na avenue oyo na botami na koli a na avenue yango to ento beta ma solo ya Wenge to tika banyema ba beta trop biso Moscow to ento beta Tatiana
beta lisolo ba vie na ye to bima siko libanda to zwa pe bino mo bomona kaka masolo ya wenge nde tolobaka kaka ke vrai lisolo ya wenge pa ya mwana ya dimba boma po biso vraiment nde bakolo wenge yango tobai topusana bolanda ba émission na ba internet mais leo toyela bino vraie histoire ya wenge topusani epa ya grand frère propre kasi na bino boyebi ye te toluka toyeba ye ase présente ngoti tokoyeba kombo na yo le communisa Sanji Lingi et moi la maman Olito et la papa Masanji Coco et Ibani mais la milieu ya Wenge ba ibini na kombo ya Vie Sasa motuna ya liboso eza ya koyeba parce que to matsamwa mongongo pona bandeko na biso balanda biso kitoko motuna ya liboso eza ya koyeba nano vrai fondateur ya Wenge Muzika tout terrain 4x4 ezalaka nani parce que bayike balobaka ke ezalaka Didier Masela Aimé Bwanga pe à l'époque ayaki kobima lobi ke yende moto azali vrai fondateur ya Wenge Muzika eloko nini esalaki bowelani wana ezala entre Didier Masela na Aimé Bwanga. Merci bon eloko nakoloba Wenge ebandaka Wenge boyeti Wenge obango nyonso babandaka kala ezaka c'est le star au fondateur et kambamaki na petit frère Mangai Papi Masanji alors tant il y a qu'interne en absence na biso bayaya tozali koévoluer na Wenge oyo abana ya loisir et toposaki ke eloko nyonso kosalama na balabala ekozalaka na kombo ya Wenge. Alors tant tomoni bandeki baza kogratter ba guitare et likanisi wana eyaki me tosapuyaki te mais il fit un jour toganyaki et ndenge tozoloba wana lupango oyo lavandi azalaki ya vie kaya toye epai ya vie azalaki kosemoke na biso toza kosala baplane toganyaka te ce jour la toganyaki mais sengo wana ambiance ya koya mokili na liboso na ye na mokongo na biso se retrouvaki Didier Masela na Chibe bafandeli nzete ya kokati et en dansant totourni toyepa na bango ale kobeta babeti et on a eu l'idée de Didier na wera festival orchestre salama kombo Wenge Didier alba bien mais na respect ndenge toyebanaki koni mama ayeko abakisa bino pièce ya Wenge na Wenge Muzika wana nani wana Didier Masela mais bazaki na wera ensemble donc on comprend déjà et on voyait pas si comment ça marqué et mais pas le bailli à ta donc surtout tout la ndenge ngala lobi biso to mitière na biso fondateur te pour to loba ki bango ba ministère ba za bongo Didier a osé koboya après kondima pe ko batisa musique alors tango et continuer si ko to bino tout ça la statique ye bande liboso ya ba Didier Masela tozaki biso nyonso ensemble na kati ya stati et là tozosa ba poste biso baki toza ba conseiller pe ba cofondateur biso ba yaya o doit encadrer ba tobandi kosala na ba poste boye nani et mutu na mutu azali kobima alors ntango ekomi na fondateur pour na lobi pe eloko mosusu na ngana boya nde nazala na koma serviteur de Dieu donc nazoloba en qualité ya serviteur de Dieu fo naloba vérité silence de mort mbala moko aimé aza kosala boxe na lèvre namoni kaka ye boye na forme marche ya baboxe ya bi lokola master nanga Papi Sanji aza te nga moko fondateur totali à gauche totali à droite eloko moko te ndenge okokoma na kati ya fondateur Aimé Bwanga donc na statut ekomama bongo po bango nyonso bazalaki biso zozela Didier se prononcer tonani mais Aimé à se prononcer bango mpe baaccepter et on a écrit donc nde omonaka ke na papier wana toza nango oyo ebanda ya Wenge nani Aimé Bwanga nde akoma fondateur biso nyonso na bango tobima neti ba fondateur baptisé pas azali po Wenge ezala na motu baza na komona nga la fani na dimba boma na fandaki disons 274 et voisin na ngai Dome Kimpioka Wenge yende kolo kombo wana lelo sikoyo Dome Kimpioka parce que bana poto bolanda biso kombo wana
euta epa ya Domiki Mpioka vie na nga ya Dimba Boma wenge parce que bando benga ye wenge à l'époque biso to koli to botami na balabala mingi mingi lukando ye ba po vérité ngonde yango siko ye vie Domiki Mpioka za wapi. OK. Il fait oye ba ndeni ni ebimela. Donc et biso za 274 ba on balandi si je me trompe pas 276 voisin. Et ce qui a zéro bimana vie na yemo boy. So kwa ye ko je na yo wana zaki na moi ben moi te mazaki na ben vie. So kwa ye uti ko me mini na ye ameli moi masanga ta la ngwete. Azo na forme ya fiere ne tout na kuti. Et biso tozo se moquer na ye. Siko ye so kwa zo na forme na kuti sengo na zo ba. Wenge. Oh, il lançait un nom wana o biso to sepela ki nango. Pour même ti kombo wenge le retamaki. Domiki Mpioka wenga zakate azaki na internet azo tangisa wana eza na bale na musique donc toloba eloko eza ya ata azati lokola tolobaki eloko nyonso esala madima mo ezala komwa nde omoni kotisa omba moko e na miti oyo tozoba ezaka ba déception ya fille omoni ayaki awa miki awa te awa po ngai anasabela ngai mais moninga azalaki motala azala te kombo esali aketa na espari azoki tumbela azekoye ça la même ça veut dire les minutes de ba comment la bataille azala na mboka na bango kiamba na so kiamba à 20 km de bataille mais quand on rôle ba bien ya koko na sanji yé place azakuna se retrouver te pour na kombo wana ya en tout cas rien tobanga nzambe no sa oh ba aimé buanga na ba wenge kumbela na bango ba wenge maison mère ba kanisa ete BCBG pe rien. Bon, na ma connaissance ata plus qu'un ami. Tout quand maman na biso donc même si ko lena kena matai na fana na ndako na kena na mboka un mois ata na deux femmes. Ata na si ya ma gas. Na saki mon cher. Makambo na tiango kuna biso ko anda pe za kosa. Eza vie. Esa pe bon ko kuta mona pe. Mona sai sine ba tu makasi yo po se retrouver tout ça bon. Tout ça va toujours sambela. Tout souhaiter bango bonne chance. Na kutu. Na ebisa bino. Nzabali kuna retrande na sala ka wendo. Moni pona ko mo sambela. Mona mais ezaki nzela kaka. Ko pambola bango on ne sait jamais. Po ezala mutu mo pe frère den comme pasteur. Ça peut me donc mon ami Wenge azwa ba miette aliana doit jouer le côté. Li solo ya Wenge ezali solo moko vraiment tellement moulai yango Tatiana osango chef moi na solo ya Wenge na ebisi bino ke weza première partie to na première partie ba aimé buanga bazana ba mikili ngwa kasisama bato ya Didier Masela Jibe Mpiana Yansone wana nyonso ba grand frère nga ya balabala oyo ya aimé ya Eric Lusandu vraiment ba conseil ils ont continué toujours kokota et toyebit d'ailleurs vieux na ngamo apesa nga makanti champion alobi Tatiana à l'époque oko uta avenir Thierry pokoti Dimba Boma et pas papi likosi obimeli pe awa odusoli okoti ti na tunnel obimé par Koko Mbwana pas obimi dekani à l'époque wana mambotonga tonga ba palo ezalaka te bango pe babi ba masolo te poye bango foza la vrai mwana ya Dimba Boma toro luka to kota na bino to yeba El Paris euta wapi Wenge kumbela euta wapi BCBG bimandeni to eba bokabwani wana nani apanza Wenge toro yeba yango tonga to kota na vraie histoire ya Koko Masanji apesa biso mwa bilengi ka foto tika bino na mwa bilengi ya Koko bayamikili bazolanda yo oyebisa biso moi mot de la fin na yo pona émission ya lelo par rapport ya Wenge to pimo mbote na ba petit na bana mikili. Ok, bon, en tout cas, ngai eza esengo mingi nalingaka biloko ti yango bomona nga mpenza te eza mpe bashoke Wenge aza neti mwana Wenge aza mais lokola nakoma kosambela bakaka bonne chance eza vie bayebi ngai baleki totravaille na bango na bolingo ya bomoko yango eloko wana esala réussite totravaille na bolingo ya bomoko epe eza trop tard ti ngai ata nazosambela eza fui soko pe lembo ezali ndenge basalaka mpona kozala ingrate 10 ans lere bafetaka toyaka epa ya didier toyebisi ye ifo bosala lembo mpona biso ozibe basanganaki bazwaka mwa enveloppe bapesaka biso pour une fois mpona banda wana en tout cas emonana te mwa moke
les kaka l'air kouela na wana to na prochainement elle paraît tam maki nungu kouela kombo ba yo sabon non ba kombo kuteza ba vieux moko ba kolo kombo de ancien président na biso mwana ye saka azala na biso na biso ko lia moi moke pona kombo wenge alojaka biso un mois na table donc wana za fona lo ba vérité pas wana za rien en tout cas bandeko bayaya baleki banani na mikili magusi leki na oyebi ba match alemba to okende ozongi ba filaire na kankokolo ozobela na sepeli la yebi ko mona ngai na ndako pamba apesi bato nyonso baeme bwanga bino nyonso bajibe wera toki na matanga leki ndeko na biso Alice mais tosolola te toza bayana boyebi bolingo tobandaki tozalaka ta ensemble tosere tobaka esala bien yango na opesaka mbote leki na ngai gigi na poto nalingi yo mingi ozoza na susi nanga makasi ya nanga mami bana nyonso ezala baza na kili yuyu papi naye aza na kati ya wenge bango nyonso e ma sœur tati enani Laetitia Chassa mpo nazo koencadre vraiment bino nyonso mbote prophétesse Liliane maman oya kambanga na église on azali la réponse de Dieu allez bandi bino so ba réponse mbote tout le monde prochain merci beaucoup bomba mabe vraiment n'est-ce pas Mabius à l'époque pour nayebi ke ba Chantal Safi ba luka baye ba Chantal Malembe mais tatino l'équipe wende te to zonge lisu ya kokoko to tunaye wenge banda ko répéter wa bon pour la répétition na bolo ba répéter pas une wenge sa ba répétition ba place moi et na ko bandela nango e bandaki na Tinel donc pas to muti ko sto la wana na Tinel wana eza entre sima ba Sam Kazé et au poussin moké pemene ya ba domi kimpioka to longo wana to répéter sous pas ya aimé a Bongi afufa pour na Bongi ya papa Saint Nicolas liboso ba aimé bwanga on a répété aussi bon oya ba wera wana ezali na lesami wenge te to sauter wana awa pe to rolo ba c'est un chef ya wa ba Malembe OK to répéter pe awa to zozwa pe na ntiri pa ya Brigitte aza na poto et tu répètes pe na sima ba pendant un temps wana to komi pembeni to bando kima neto yeko succès pa ya ba pauvre Fébélis wana penza ne e pa ipenda en vol ya wenge siko tant to ko pa Bélis ko wenge ko mi fin pain ba chanter Bélis to no ben en fumu voilà Bélis fumu baza ba petit na biso koza ya oh ya mo ya obetela toni po biso ba veto ba toke mais bioza boza misu na biso na kata na principe enza fumu abimaka trop tena masolo wenge ya se retrouva nul bon zape élité ndenge ka mokili mais en tout cas to ko porter ba conseil belele ki na biso bon aza mutu azaki na mo caractère moko oki makamusu ezalaka keba eza yo moko rata mutu azema ba neti ba Congo quoi bon kobanga loba peut-être na makambo mosusu kokozala oyo kosenga mpenza azala te bazalaki colérique baza koya mete moko mosusu weka basaya na diletina epa nazokozala na marike na suka yinga ke amenace tusa mpona bongo babibi eto ezaka bino naya mpe na solola na ye ayebisinga no mpe na bizala kani bokumba mouvement bien biso bavele concert ya liboso ya Koko Wenge ebetaka wana bon concert ya liboso erata ebeta te concert de soto bonga maka allez ngozi Rogen azali wan les séparés d'Inda Rogen sa proposé que biso ezaki na d'abord alors to pesa atiti na biso libaya et to benda na biso tout ti parking à moulin to zo ba taxi ko kata ti na ipen vive la musique abeti biso to ngato betanlever les rideaux to telemati eloti erata tozonga na kanda tolanda kutu moninga kotia siti esila nango mpe eleka donc premier concert esimba te émission ya liboso wenge esala na chaîne bon émission nanu te mais toloba publicité ya liboso ya wenge musique oleko wana ezalaki ava bobeta tozali enlever les rideaux mais basengi biso bopesa bakombo e tala baleki lokolo ezalaki radio donc balingi totia kombo ya bamusicien nyonso chaque comme yoka bakombo oyo publicité ya liboso wenge elekaka kombo ya biso bamami donc
Coco endose wana mateta kanda donc so kaka de bien biso tuna balabala photo bima neti bi c'est ça. Merci beaucoup ya Coco. Allez, merci, allez. À suivre totiki bino na posa. Merci beaucoup balandi ba internaute ya Congo Millennium toroliki ya te torozonga lisu na deuxième épisode des Ali, troisième épisode pezali po il faut to landa to yamba yamba ba ya wenge to sombeti ya makanti ke so po landi biso bi que droit de réponse toroya na biso wana to sombeti ya makanisi. Merci beaucoup na bana poto bo continuer toujours pour encourager Tatiana Osango mwana ya wenge ya solo et merci également na Yemoko vraiment Marie Osango motema ya Roger pour Moussadir et ça la rafoué bien. Merci na le grand colon à Apôtre Misaka et merci na bino nyonso boza et belé bo continuer toujours pour soutenir Tatiana Kasi zwa habitude ya Rolanda Congo Millennium mama jolie motema ya papa Riki Dibendi tozana bino toujours corde et à suivre na ba prochain numéro pour ba numéro est tellement ébélé soki nzamba zongité to se retrouver na bino pour to bondeko et continuer pour régner na ba bota mabino. Au revoir.